désordre peso. Yo zon ndima ba propos lokola mutu lokola kike ba benge professeur. Alobi mutu mayele na Congo lokola Kabila zate. Ah! Kike. Kike. Na zoba comme go corriger professeur. Zobo atanga te. Amona ke professeur azo kosa. Alobi ba kesa la recours na nego Kabila. Na liba out nego Kabila uta liba na mboka. Ayaki ne langage ya kisasa te. Basa de recours na ya. Opposition lelo. Est-ce que Batoubakoui kota la opposition à Congo avec honneur? Balobaki bana batoto na bato bana na opposition bato jouer rôle na bango. Ndeko nemo na nsemi et de l'opposition. Nana émission. Ndeko kovoye. Nemo na tsemi opposant. Nemo na nsemi ya lobi que non azo senga transition il y a 3 ans pour Congo eza malade. Est-ce que oyoki nemo na nsemi te ndeko Steve Mbikai ozoka ba propos ndeko Steve Mbikai te aza d'accord pour un dialogue. Ndeko nemo na nsemi aza d'accord pour un dialogue. Mais non, mais c'est vous l'opposition. Vous fondez la majorité, vous fondez la majorité. Ngala kamwe. Okokamwa nini? Azokamwa yo. Ozokamwa nini? Oza opposant non? Nemo na nsemi aza opposant te. Wangani lelo. Ndeko wili. Ngale wanga nemo na nsemi. Ngana zo opposa bana na bota mapu. Nano no sala réunion na mo na nsemi te. Réunion politique ya opposition na nemo na nsemi. Rien. C'est un gourou azanganga. Un indépendant va voter comme un indépendant. Yo dozo un homme politique a suivi bandelo la rouge a kangi na mutu. Et ça bon nganga. Yo mon opposition banganga baza. Hein? Zakari Madiengila. C'était un candidat indépendant. À côté, à côté na parti ya mwasi ya Ngunza Karlibon. Aina ba désordre ba bengani e. EPC makelele. Afana ki neni ake mona moni ko la victime ko kufela batu ya secte na yo eza ko na opposition te. Opposition na yo kela ki mawapo ba bomi batabundi dia Congo. Na régime. Tokele mama. Ce n'est pas un opposant, un indépendant. Statine yango wana. Un indépendant. Comme ba mesala ko bangisa batu ko kosa batu ko za ba leader. Ndeba ke kosa bata majorité ke baza ba leader ndeko Kabila yambi kuna ngana za leader so bo soutenir ngabo senga boy na kusala boy na kusala boy. Akomo bangisa ndeko Kabila. Alali ba mesala baza kula batu ya binjambi. Olalo la mungo komino musani na nzambe. Yeba alali la muki aza déjà vice-président. Azo ordonné na Kabila comme ça y est vice-président. Bakenak. Donc tala ba idée mutandengwa. Est-ce que c'est un opposant? C'est un opportuniste. Azo ça la politique y a procuration. Pas d'autre dicté, pas de procuration pour accomplir le cambo. Mais y est moko indépendamment de son esprit. Azo produit ça. Moi na tiens mais na milice. Azo menacé hors de public. Milice reconnu ba bengo soki bun mayala soki comme moka ki Congo bo. Et ça milice ni association ni ONG et ça ni parti politique. Béret rouge tenu en noir baza banane. Et ça milice. Azo menacé batou par rapport à groupe à milice na wana. Mais mon entier a usamba na CPI. Aza complice ya liwa bundi dia ko. Akusamba na CPI. So kanisi ke yeto kotika libre Congo ba Congo wana asala na ngolo kolele. Ya kasi ba Congo za njeta minu. Eza njeta minu te via moto. Ezaka sacré. Constitution zo garantir. Oko créer ministère bono banque ça va jamais. Mais mutu mo za na monopole. Omoni ki banditisme, mutu za na monopole na ngazati. Mutu fala nini bo sana ki banditisme mutu otala yo mona wa gangi te. Bref. Bako bête loko moko wana. On se retrouver dans makala. Bino sikoyo quatre opposition lelo. Kani ya malifwa kanga mwana tieni. Ba propos exonophobe. Azo obligé bata bikolo musu bana ba Congo fo ba lo ki Congo. Après ce moment de 3 mois, il y a des 3 mois ko ba lo ba ki Congo ti. Mwana tieni agi akolapa. Mwana tieni akolapa. Tokola ki seke Congo oyoyo
Simon Kimbangu aza au-dessus na ye. Aza il y a un niveau à tata onda te. Tata onda zaki matata mais tata onda kufa. Hein? Il y a pas ngana te, akobanga sa mutu te. Bon, OK. Donc responsabilité politique sur bozu yango ezaka pona ko servir le peuple. Ni ko intimider, ni ko nyokola. Ni ko malmener. Batu ba dialoguer, batu ba bozo transition, ya monyokoli. Bozu 10 ans monyokoli batu bandimi. Na transition, matabis à monyokoli. Matabis ya monyokoli. Est-ce que batu ba comprendre? Est-ce que bino na 4 positions? To solo lani. Bon, bref, beaucoup solo te. Donc n'est ton dimi que Ndeko Kabila. Si 2016 to bunda combien période mité to ticket 2016 akiri ne malem. To sali mabe. Eza dialogue ite. Ndeko Kabila ebisi bino pete ka otika. Hein? Ah ben Ndeko Kabila pas lobi eloko te. Botia maloba la monoko Ndeko Kabila te. Non tout na sikoyo agissement ya majorité. Eza par rapport à quoi? Ndeko Boshaba ko baluka ka baluka eza par rapport à quoi? Pourquoi hier sur la bien hier aza d'accord te? Dauphin na bango abimite ndenge. Mais est-ce que majorité penza ko bimisa dauphin ba kende congrès ba dépendre mais ba ko kende ba représentant peuple kende congrès soki ba se ba ba na peuple si ba 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 eli non bo dicter majorité te makambo ko bino bozala besoin bango ba sala ndeko ko na dicter bango ba lobi ke peuple na to senga te peuple na lobi ke no peuple bango ba représentant ba lobi ke bango ba linga mona dauphin ya Ndeko Kabila. Pourquoi bango ba bimisa dauphin? Pourquoi Ndeko King alobi ka il faut Kabila? Mais ma propos ya Ndeko King ke Mulumba ma propos Ndeko Kabila te. Ce qui Ndeko Mwana tema alobi ka Ndeko Kabila. To transition, tout le monde tourne tout autour de Ndeko Kabila. Siko to dialoguer pour l'intérêt ni. Pour l'intérêt. Soki biso pour l'intérêt à Congo. Dialogue ojo kendo eza intérêt à bandeko majorité. Eza intérêt à bandeko majorité. Eza intérêt à peuple te. Intérêt à peuple za wana te. Intérêt à peuple. Bako dialogue. Biso tato boy. Intérêt à peuple ce qu'on déco couvre ingilisa nini. Sika. Dialogue to kenda te. Mais bamusu peuple la to ebelo kwa lingi susu te. Te. Peuple a ebelo ko ya lingi. Peuple a ba député ya kanela lobi bato bako liana bako saka ba jema ben na politique il faut to sanctionner bango. Cela veut dire pour peuple a sanctionner il faut ba élection. Donc peuple a lingi mapona. Pour atiaka ba konjo ya lingi. Pour ça, nous avons malamu te, asa na pouvoir de sanctionner nenge buku elobi constitution. Peuple lingi mapono. Peuple lingi alia malamu. Peuple lingi vivre malamu na mboka na ye. Peuple lingi coura 24 heures sur 24 heures. Biloka kolie kita. Et ate bosali bukanga lonjo, masango ebimi eki Afrique du Sud. Na Congo rien. Peuple alembi théorie, alembi lokuta. Alembi ba titre ba congolais ba professeur samba avocat ba bâtonnier, les excellences peuple alembi excellence. Alinga liato oliati. Quand tu te kenega we honorable tozoliati. Honorable Thomas. Yonga abi mikolo yo. OK. Il faut na soma njunga ma famille na lami ma desu na makoso na tena kati. Nazi kwanga na kati, nazi Thompson na Kalingi. Nazi soso na Kalingi na tena pick-up na si. Na basani nanga tozolia te na freiner na lati tablier na servir le peuple. Ah, pla yango. Na tongo nazi tono tuk ya café. Na ba kopo. Ta pesa ka peuple na tongo. Pour partout tozoleka. Tozolia te. Est-ce que tozolia te? Matata pona yebi yango te. Ah bien. Cadre macroéconomique. Mais le cadre macro juridique échappe à ye. Ah bien pourquoi? Est-ce que le gouvernement a évité que les gens aient été si alembi ko yamba couloir et ba député donc na ba député ba bito zoliati na majorité député so ba majorité ba doit fonction sous la part qui député pour ne robe pas do paiement. OK. Donc il y a un moni message oyo eza message outi na peuple congolais. Que peuple a lingi dialogue te. Bon, peuple a lingi dialogue. Balobeli a peuple. Bato peuple a sala a lingi. Bayo kamongongo ya peuple. Pas ça la volonté à peuple. Peuple a boy ko senga mbonga lobi kaka
tolingi dialogue te botika ndeko Kabila akendene na malembe. Est-ce que peuple a ça sous mabe? To bombe information wana? Tokene dialogue. Bon, so toke dialogue, nga lobi bon, nga ina remplacer kaka Boshabu wana. On m'appelle vice. Ils ont problème na domaine wana. Aza ibende taza motakoleka. Na pesa ka exemple. Oui. Sikoyo bazunga pe ordonnance, maka. Ndeko Kovo, vice ministre, chargé sécurité. Na yo wana Gégide. Est-ce que lui peut vite? Ah, on doit reconnaître que lui peut vite. Voilà le problème. Comme pratiquement dans cette émission na biso, motuna na nga ezali oyo bato batinda ki na ba SMS. Est-ce que bino opposition, dans une opposition en général, parce que vous avez cette impression dans la majorité que bino de beaucoup banga ba élection. Est-ce que vous êtes prêt pour la élection? Ne oui. Peuple ou a voté à bato. Alingi bato a majorité té. Alingi ba élection. Biso to banga élection. Nous devons faire des élections. Nous voulons des élections. Tu as une élection, tu as une élection. Mais le gouvernement, batika séné libre, séné fonctionner comme il se doit. Va faire démissionner de Malou Malou. Va remplacer Malou Malou dans la société civile. Séné Fanda, va parti politique. Au moment où il est là, responsable politique, va aider le peuple et participer à l'élection comme il se doit. Comprendre? Nesika problème ezali yango. Même problème na ezali awa, même problème ezali na diaspora. Nazo profiter na émission à lelo. Très rapidement pour to komi na suka. Na senga na bandeko o baza na cabinet ya président Tshisekedi. Na yebi ke ba na émission. Ba organiser ba journée porte ouverte. Tshisekedi, c'est un élu du peuple. C'est un leader. Tshisekedi, l'élu, a se partenaire sur les naïetés. Ni la famille biologique, ni la famille politique, ni la diversité. A se partenaire dans tout un peuple. Bandegwa diaspora, balungi, bazana makambo, belé à le président Tshisekedi. Mais, bazo facilité, bamote. Mais contentement, qui bato lelo babimisi lokola problème comme ya baluba na bangala faux problème. Aucun problème entre baluba na bangala na etali Tshisekedi na etali IDPS. Ba mercenaires ba koti na kata IDPS. Débat ko ma IDPS. Balingi sikoyo ba no teka Tshisekedi n'est pas à vendre. Ni l'IDPS n'est pas à vendre. Cause en a fonction et puis si on n'ingisa te, on a besoin n'importe quoi dans le banzeta minu. On se retient dans mon nouveau auto bélier en bimiso, côté sango, balu sango, on doit s'arranger en lingi. Tiens, ça monte. Pour avant to yawa, ba combattant ba kufa to solo na bango. Ba combattant ba kufa. Pour na lit, oui. Oui. Nous tenons kufa mais moli me kufa. Oui bien moi. Milimu wana bato wana babunda po na IDPS milimu to solo na ba. Bato pe baza envie to solo na ba. OK ndeko Kovo. Tshisekedi soka sali yango na poto esili tanga koya awawa. Même logique. Parce que balobi nini? Président tanga yaki awa era campagne ba asola na biso abengisa biso nyoso to asololi na biso. Mais pourquoi président azo bengisa so biso to solo lana tozana makamba ko yebisa président? C'est de leur droit. OK. Awa peso ke yé mavungu na komona ye. Na équipe nyonso IDPS journée porte ouverte. Leader batika leader na peuple na ye. OK. Tshisekedi n'est pas vendre. IDPS n'est pas vendre. Opération Mulunge. Awa na yawa opération Mulunge na kati ya IDPS. Oza ja aner ba kota na IDPS mi bibina na yo. Oza na yo kuya bima. Obi Mulunge. Tokolongola.
mulunge. Donc toko longo la batu biloko. Parce que bozoba et na kacha IDPS pour na ko humilier Tshisekedi. Yango moni biso salaga 7 soutien Tshisekedi. Tu vas dire pourquoi de salaga soutien à Tshisekedi. Donc vous avez soutenir. Toko soutenir ndeko Tshisekedi du début à la fin. Merci ndeko. Mais toling tolongola équivoque oyoyo et compréhension oyoyo eza tout autour ya leader Maximo. Parce que azo mérité traitement oyo bazo pesa été. Ba incompétent oyo nyonso ba fandi wana na IDPS ba ye wana pour les beaux yeux batu ba mona bango il faut tolongola bango batia batu asika bana ya IDPS bango ne ba sengoza na fonction ba continuer lit oyo parce que tozo kende tina suka mangama ba formole et c'est sili nena ba vitamine tale belé renfort ba vitamine ingilisme. OK, merci ndeko. Ba Tshisekedi misini pe et ça non ils ont la conclusion ndeko Willy. OK, d'accord. Mulobili ape beso azolo bana ça ka mozito soko ya mbinga il faut moi boni c'est ça. Malgré bazo benga ndeko mozito wa eza politique ya mabe. Eza politique ya mabe. Donc toye awawa tolingi buzoba te na Tshisekedi. Olingi comme ministre, olingi comme munakate be institution, olingo travailler na ndeko Kabila. Démissionner na IDPS kene na yo na malembe. Kene na malembe. Tshisekedi n'est pas à vendre, l'IDPS n'est pas à vendre. Opération Mulunge na bisio et kobanda na ba parlement, na ba organes centraux, na ba fédération, na ba section bato bagoyaka na ba formule bayeba ke no anti formule ye on na yawa na ina anti formule toko sikola bato. OK, toko bikola bato awa wa mubake sa kei kende malamu me bao batikali na jewana bana bosoto bana bondoki oyebi bato wana pardon 2 secondes baya na banganga bazu moto wa makako batumbi yango komi moindo batie babiloko moka rouge na kati bakataka bana banzoloko o kisa bamaimai soki batire yo isase kozwa te lokuta petit bokeba ligue de jeu awa na ye blague te bavantila pampama te bafo Tshisekedi bakende libanda. OK. Bavrai Tshisekedi ne baotika na Tshisekedi. Merci ndeko kovengila tokomi na suki émission na biso ya pokwa lelo. Totondi peuple congolais mobimba oyo basenga kito ya mbayo o batalaka émission bosolo pe bosembo pe balingaka yango. Merci mingi bozali ebele na Angola, Afrique du Sud, bozali na Belgique, bozali na France, bozali partout, bozali na République démocratique du Congo, Goma, partout Lubumbashi. Toto pesi bino merci mingi de kokovengila totondi botondi. Merci na ndeko Hervé, merci na ndeko Jires, merci na ndeko Titi wa na réalisation.